le 31 décembre 2016 boya ebele na soirée Afrique Bulle, association africaine de Bulle donc na Fribourg, voilà. Donc beau contacter papa Nabiso Delfilo, l'entrepreneur. Donc dans la carte Suisse, si je vous comprends bien, papa, merci beaucoup pour vraiment na adresse au PC na ko répéter en le 31 décembre 2016 en Suisse partout dans Libanda. Donc soirée Afrique. Donc africaine et soirée africaine et dans la carte ya Bill, donc ils ont association. Alors il y a un makamtoza koloba toujours tout bimana nous n'avons trop spirituel, tout côté na ba réalité que non principe nzambe ezali banga ye principe nzambe ezali linga muninga na yo okozwa note ya malamu pa nzambe o comprendre que au sala ka ba jeune na ba 21 jours te mais o pambola ka manoka ka mapamboli soirée africaine na Suisse awa na Fribourg. Donc adresse nango route de Bailly numéro 1 Haute-Ville, donc na ezana Bill. Alors bon contacter papa Nabiso Delfilo l'entrepreneur, on a Facebook naie Smith Delfilo l'entrepreneur. Donc ezali association africaine. Donc le 31 décembre c'est bientôt kutana kuna bana Suisse bana ya na bande kotu ya libanda ozana besoin ozana na association na yo. Vraiment il kokuta na pona ko discuter donc ba idée vaut mieux tout ça la kamakambu oyo que nous ko avancer biso kat na communauté na société na biso mingi ya africain ba yebika ka nzambe likolo mundela comprenant que nzamba za likolo menacer nzamba permettre mututu o se débrouiller donc mututu o comprendre que non na terre oyo c'est le moment ya profiter parce que tant que yo silisi oza sous na tanto kende kuna likolo bandao net papa na biso Smith Delfilo l'entrepreneur azolo ba likamba association na lola okendo lobelango te c'est le moment le 31 décembre bandeko bozanga te na Bill na Fribourg donc kokuta na ko solola donc makambo oyo rizo ko avancer biso